camarade nangana azaki na maman ba bien na ye to sali bo ozambongo na mitu ba bengo mère patron nga bien solo ça va njoka ndeza na ba réunion ya mabe amema ngai ok na so meki omona yimo kuma mère patron mo bando teka makasi ondo makana babas ayo sombela ngai penya mibali so na bimina bangwana ba mai na bangwana ba jakana azoka na tio na papier mouchoir na numéro pas mettre na biso po iye camarade na takilo quoi mettre na bisoti moi na pas ki na niveau ke baza famille mo abes nzala a souffraka moi ça entre moi tete nga musiko na bimisi ba dollar na compter pena $500 na tie likola mais ça moi na lengi tu ça va na muki na tongo na bien ke fond la maison na ke na fond la maison be ni courant et l'autre côté bilo na ngezika nyoso mwana wana o na zalaki na loko comme si loko aleki ya camarade nanga na komo mone na banzela nanga pe vie nanga nde na zalaki na vie nanga lix naza na suna kote muswaka na soki atake mwasi nozolinga ye na mwasi nolinga dute soki na simbi yango kawe na talie eza déjà à domination. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu Mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition Yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komisa benga na ba numéro oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia make-up pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele Mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu mwa kamata lisusu mwa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision. Nabi qui bossa ébélé beaucoup de Bisso de partout. Merci na m'appelle Namino. Merci na barimar Oyo Bozoti Kate pour Salabisso à travers cette émission derrière le masque. Émission Oyo Sunga Bande Kobaye Bako
bimisa ba secret oyo baboma na mitema ya cela des années mabe o basala oyo kwa koloba te mais à travers cette émission bande ko koloba te koloba tatola bon makasi ya o azali bongo sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth. Alors mesdames messieurs, je vous dis encore un grand merci. Beau liker, aimer, beau partager ma émission. Na cadre toujours, il y a qu'à soutenir Orphelinat Nabiso Bravo Jésus-Christ. C'est un que Orphelinat Bravo Jésus-Christ, c'est un bon on a commune Yamatete, quartier Viaza numéro 27A. Référence c'est d'abord Nounou Matete. So outil na limité aux 8 transports au Iroya Banounou Matete. So na Banounou Matete au Touni quartier Banounou. Tant au côté avenue ou à quartier Banounou. Juste deuxième avenue après des avenue quartier Viaza. Vous voulez dire Ezaliwana Oye Otunika Orphelinat Bravo Jésus-Christ au foot abandonné Kwazaliwana Baroyambayo pour bana wana bazwa quelque chose à manger et neto la sakimbela donc le moto oyo à soutenir biso na chaque fin du mois na loyer tout foot à bon $500 moto mo ko uzwa 100 topé to lobi na 5000 personnes na ba abonné na biso na bango 5000 personnes topé 500 personnes ba repesa $1 pour être bana oyo ba ba kovanda kitoko zu engagement ba repesa $1 chaque fin du mois soutenir on a numéro oyo en tout cas et comme la bisson. Je m'avais dire bonjour na pasteur Gilles. Bonjour pasteur Gilles. Bonjour papa Chic. Samonine. Nzamba télévision. Voilà, bonjour maman. Bonjour papa. Vous allez bien? Naza bien papa. Voilà, l'homme de Dieu comme sur le sambo ya moto na mozindo ya Micham Kwali. Merci beaucoup, prions. Éternel Dieu, Nzamba Lola Topession, merci. Merci mon Santa Lola. Tous reconnaissant na ndenge opesi biso souffert de vie na tongo lelo parce que ebele bazu yango te mais osali biso grâce ya kozwa yango. Éternel Dieu tika opesa biso makasi ya ko posséder mokolo lelo lo ndenge opeseli biso to bebisi nyonso oyo eza yo te na conduire. Éternel Dieu tika condition oyo ezala volonté ya bonzambe na yo zala na biso continuer na biso. Éternel Dieu enfin to mema yango lo ndenge o yo lingi na maila ba moto to wana incapacité mais pesa biso mayele que ton esprit est dirigé biso enfin et to mema yango selon ta volonté, par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. La grande, to yambio na émission Abisso, derrière le masque, nini mimi awa. Papa, eloko meminga awa isa histoire mulai. Makambo yelanga na vie na ngai. Ona ndimaka te ko yelanga na vie na ngai. Azaki na petit cher na ngai, azaki na bes makasi ya mbongo. A grâce à basala nzambe ko sambe petit cher na ngai ozambongo. Ake na niveau Maroc. Tant akei alingi mwasi na ba réseaux sociaux na bino o alingi mwasi. Tant alingi mwasi wana babalani mais eteke asentaki ngai atikanga pa na bango. Tant atikanga pa na bango wana famille mobali wanda ko kosikanga ke mobala ko bala yi. Mobala ke kuna abali. Nde tokota ka ba réseaux sociaux na okuta na mobali abala na fi wana. Atuna mobali na fi wana nde yeni yotikanga pa na biso. Mobala répondant binanga naza kuna posa na ote soko zonga pa na bino zonga pa na bino pananga na yo zonga pa na biso bese kota ngai nazaki sune eloko te tango nazongi nazaki na camarade na ngai na azaki na bamo babie na ye na oke pa camarade na ngai na abeteli solo na ngai ndenge ezalaki na ngai esa pasi nga pe biloko boye eyelanga na vie na ngai eyelanga makasi na vie na ngai mais ezala makasi ezala force oza mwasi na pas ovanda na ndako yaka na maison na ngai tovandaka totekaka nga mpe na komi na okende pa na ye tovanda nda yo solicité nga bi na ngai naza na elo mofuna yebisa nga bi elo ni oyo dingo yebisa nga o te nza makambo nyonso tosalaka to tosali boye ozwa mbongo na mitu babengo mère patron nga bi ya solo sava nzoka nde ezala na bareunion ya mabe amema ngai tokeyi wana tokomi wana nde ayokotisa nga na makambo na ye wana na soko meki omona ye moko kuma mère partout mo bando teka makasi mais condition to condition to nini to makaka na bandi biso bana nzi makana na sitango pona zaki na ke bese zalaki na mboti to yo vanda pe ana to kali biso to na ke ai sala bizanga o mondo zana on de makana babas ayo sombela ngai tenya mibali apesi ngai esinga bilanga te obimaka na bala basi nakomo bala bina baba c'est belé trop ebelé bimina baba c'est belé na ko kutanga te soso na bimina bangwana ba mai na bangwana ba vejaka na zoka ngo
na tion na papier mouchoir na numéro pas mettre na biso pour yé camarade na takilo quoi mettre na biso ti ine mtende ko conduire biso so na memio ya koti na kati ya temple oh ya sala kuna biso to yebiti na yo zonga nga pendaku na yo vona moni ke mbongo komo kene pe Dubai na somi bilamba nga na fongosi maison na nga makambo na bele na komo sala na komo soko luka siko yo moyena luka mutu atikela nga na kati ya maison kama na moto tanga na kala to kuta na ye kama ka bonga ba jeep na bi na bonga na ngai ateka na nga kina na ba Dubai na luka mutu atekela nga ndaye ko bisa bi na leki na ngai na leki na nga mwasi ozwa leki na nga mwasi na atekela ndepe na yo kende wana pe na yo zonga ndaku na esanga bite memela nga leki na yo wana donc peleka ye na esanga to yo kani pe na prix dans le foot bo mais soki nga na ozala te yo ndo kanga maison oyelinga ifungola tinanda vanda ka peto vanda to kende temple sengi ke to bima na bato baza ko masuna vandi bo na ka na maison na tala ka leki ya camarade nanga na tele qui est penza mingi na bi comme maître senge biso mana baso baza vierge na bi o azaka vierge na mi lo baki mi ke o azaka vierge ton na ebisa nga habité soki silisi uteka kanga maison ya kananda mana besoin na zipe mutu kana démarrer na kena ndako na vandi pour ça que na pesa dia RIE akokanga maison nanga 17h na moni moi 17h30 anuya comme ce que otala wa bien abinanga na bien ça va nzotala na nzotala atulinga kutu otala nga boye poani nga biti no tala yo na sepela no makasi na sepela no pa makasi vrai chéri oh mona bata ningaliti parce que bitina ça pour ça na bima na nyoso senga nga no pesa ko mona pataki na niveau ke baza famille mo baisse nzala a souffraka moi ça on tama tetanga musiko na bimisi ba dollar na kontele pena $500 na tie likola mesa mwana lengi te ça va antimina ndeto yo kota pena shamba pour ça que auto ko sala parce que no mona er moko ke mwana na alembi soka simbi liboko mwana abwaki liboko no comprendre te eza boye ndenge nini pesa yanga mwa verse mwa trouble mo esa yanga na miti yanga bite nazala kinya na tombole mpo nazala nga moko nazala na mutu te ndako nanga nakoti na kati ya voiture nanga namemi na temple to namemi na temple to nakoti bate na temple bakangi besui ya barouge bango na ba sacrifice na bango maître pa esinga pe kiti sa sacrifice na onaki na changer bilamba na lati esui ya rouge na ndenga bandi ba cérémonie kotisi bango kuna so pe to baluki toke na biso tozonga tozongi wana nga pe na zongi na ndako mais c'est dérangeaki nga ke mwana ya bato nafandaki ekozalaki te na ozo avion mbamba olobi na ntongo nake Dubai nake somba biloko na nga ya koteka a partir ya Dubai ya na bango mwasi abengi nga o leki na nga mona na tenga leki no mona te lobi nga na libéré na pese na mbongo ya transport peut-être akenaki pa mama na bino il faut landa ye otuna soki aza pa mama na bino camarade nanga mpe araisonne mabe te mpo ayebi ke façon nga nakolela nakosala leki nde mabe te nasali bachan nanga mpe na Dubai na yo ozonga ntango nazongi nakuti makambo na la police abengi nga bitenga si na libéré mwana ke nasambi na ndenge na nga nasi na libéré mwana esakendaki mene nazongi na ndako ekomi olobelangi ebele ekomi olobelanga mpenza ebele maître akendaki na mwana nakendaki na ye wapi estce bana ana baza kaka envie toaza envie te elobelangi ebele nde na yo ozwa mpe adio lisusu nazongi lisusu na voyage to nakei nasombi biloko na ngai to naozonga esalanga mpasi babien na ngai nyonso nazalaka nango lelo natikali par terre na yo ozonga
nalamuki na ntongo nabinaki kofungola maison nanga nakende fungola maison be ni courant eloko te biloko nanga ezika nyonso babie nanga nyonso nazalaki nango tu ezala ata na mbongo oyo na banda ozwa na bambongo biloko nango nyonso ekendaka nakoma so navandi mwana ana namonaki kaka na miso na ngai namonaka mwana ana jo mosusu naoleka na nzela mpe nakutani na yaya na bango mpo ya na bango nde baza na bayebi te ke ngai nde moto na se sakrifia leki na bango mpo makambo ezala toujours na la police namoni ngai koma boye nde ningabi te eza na moyo ekobelenga na vie yango moni nakoma boye yango namoni mpasi opose ka nanga eza te yango nayepa na bino botelela no likambo oyo naza mpe na posa famille na bango bayeba mpo oyo nasala kamara na ngai bite kenga na kokosala leki ne bongo me esengaka ekoma bongo mpo na baku oyo mwa mobala napesa ye ngai nde etindanga direction nakoma boye ngai nakoma ntina obima na bana basi naobima ntina bana basi bandeko na ngai basi naobima na bango naozwa bango na bachance na bango ya vie yango namoni natamboli nabika nasukaka naoyebisa bino napose bino ka na ngai oyo nasala na vie na ngai eza mabebele eza mabebele. Mesdames, messieurs, boyoki makambo ndenge na biso auti koloba c'est très fort comme dossier. Ça veut dire que azaki initié, ça veut dire que esprit ya kolula nde ememi na makambo oyo moyoki ndenge bainitiaki ye basengaki ya koma kozwa baninga na ye basi po accroître mbongo na ye amata to mpe azwa eloko aza nango bosenga alandaki vie ya baninga influence, raison pour laquelle moi je dis souvent aux gens esengeli bandeko basi botambola malembe baka oyo ekoleka ebele on le reçoit ici. Ça veut dire que basi ebele bateki na mabumu na bana mikongo basi sacrifia ba miteka na milimu na bango pour na iPhone, pour na quelque chose à vivre. Ça fait très mal. Mais avant de commenter, on repère ça. L'homme de Dieu maloba parce que hier dans mon salon Nzambe avec un peu au pesa likanisinaye par rapport topé ko talisa ndiko na biso dans la plateau. Les lois ndimi ko ya ko loba ko talisa ba erreur topé mai oyo aleka nango a sacrifier na petite sœur ya camarade na ye ya meilleur ami na ye kasi eza dossier facilité c'est ngalaki kasi allo ba vérité na camarade abani na biso on va chercher comment pour que makambo et comme la famille ndeko na biso malgré l'état de marakisité ba baki ko kanga été parce que qu'est-ce qui prouve que yem tabomaye mais devant Dieu atatoli pe alobi solo na lulengi ya mitamusaki l'homme de Dieu malobe pa inayo. Merci beaucoup Papa Chic. Na ko pesa nga opportunité ya ko suba na ndeko via makambo na ye. Naza na quelques questions pour tout na ndeko parce que c'est des choses spirituelles où il faut qu'on landela bien pour erreur ezalate ndeko na biso moi si makambo wana banda obandi yango esali combien de temps? Vous avez 4 ans papa, 4 ans. 4 ans. OK. Au sacrifice à 2 personnes à 4 ans tout ba baza ki bele. Bana basa tana ndo bima na bango. Na bande kozwa étoile na bango. À travers ba kitis na koti na babar. Na moni pena ba fille, moni ba fille na kota na babar wana. Na okende pena na obilistanza pena oblige obimisa mbongo na nga. Puto kana zwa bango. Na ozonga 3 personnes. Ata bazaki be kiri fona bima na bango so misato bongo. OK. Et là, ce qu'on met derrière les masques, c'est parce que on l'aime yango, to na comprendre bien formaté. Nini au juste memio parce que on ngo tika makambo na yo, to parce que ko banga peut-être famille on a ba repérer. Et là on penda et pousser nga penda ko ya isika oyo. Mwana wana nazomona. Mwana wana oyo. On nazalaki na ko comme si loko aleki ya camarade nanga. Na komo mone na banzela nanga. Pe vie nanga nde nazalaki na vie nanga lix naza na suna kote naza susu nango na tika penda par terre
eza lisusu na eloko te. Donc bambongo nyonso ozalaki nango Eza lisusu te papa. esili comment? À travers ntango biloko na ngai ezikaki, ntango biloko na ngai eziki wana nazongaki super grand-mère natuna ye mpo na esenga bi na nga il fallait pas na sacrifier mwana na mwasi azalaki déjà na étoile ya makasi. Mais mwana na mwasi nde moto abebiseli nga makambo na nga nyonso nene niveau ke biloko na ngai ezika. Ok. Nde esali ke oye mpo oya kosola na derrière les masques mpo basala nzambe basunga yo. Basunga nga papa. Merci beaucoup. Mitule Sili, l'homme de Dieu. Mitule Sili papa na D'accord. na sola na ye Solo na ye. par rapport ya makambo asali. Ya mwasi. Moi je pense que nyonso oyo ememaki yo ezalaki envie. Moni nyonso oyo ememaki yo ya koluka koma na kati ya bavie wana parce que okepe otikala na yo. Ndenge omena ndako na yo wana kota bababukilo na yo ozongaki na epa na bino okepe koluka makambo mosusu osala. Le problème est que tolingi ko se conformer na siècle présent. Ndenge bibelo ba biso na Romains 12 que ne to se conformer na siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, vous discernez ce qui est mal, ce qui plaît Dieu. Ok, peut kotika na okanga maboko, oluki ata mbongo mobo uzo sala. Mais loko olinga comprendre que camarade na yo akomi na mbongo ebele o yo pe fa koma lokola ye, ezaki envie de memaki na makambo o. Biso toza na capacité au sala makambo jo sauter parce que nzambe nde asala kanyoso. Toko prier pour na yo. Il faut oleka vraiment na confession na yo de na sima ya caméra parce que aiza caméra toko sa makambo nyoso te. Il faut il y a des choses au choloba. Il y a des choses où il faut. Est-ce que vous en avez biloko ou bapesa qui peut-être tchana nda ou peut-être bapesa qui lo mombo on descend katam sur quelque chose. Ye apesa kingelo te mais ozaki na mouchoir na biso ozaki ya rouge. Mouchoir na soki attaque mwasi nazo linga ye na mwasi na linga dute soki na simbia onkawe na talie eza déjà à domination. Donc ezaki mouchoir ya domination. Mouchoir où ça? Ezali. Est-ce que vous voilà? Ça passe normal. OK. Déjà papa Chic par rapport ya ka ndeko, il faut d'abord que koma sika avandaka. To sola na ye na équipe mobimba ya derrière le masque to sola na ye en fait to lukande nini ya ndaku na ye wana fois ils la délivrer ye moko mutu face à la délivrer avant to kende na famille wana oye a sacrifier mwana parce que ce n'est pas facile boyo lo bakabo na sacrifier mwana na bino ce n'est pas facile omoni maman donc je sais que papa Chic en tout cas na komi na moi souka par rapport ya makambo na ye mingi ezali to salango derrière le caméra. Voilà, merci beaucoup. Le bano ya souka ezali na makambo nyonso oyo koloba osenga na famille na nini to pe koloba nini peut-être ba ozali bakor otala yo à travers cette émission. Famille wana nga zaki na posa na kutana bango comme ça na nzamba zali. To senga nataka ba pardon so ba olimbisa ngai ba limbisa nga na aksonga na sala pona mwana bango. Et peut-être que comme on a le ba moninga boye ba ko kutana nzamba ko sala nga pe mabe parce que na boma mwana ba. Nazo compte que na boma mwana ba. Mais siko soki lelo nga na posa na mona famille wana na senga ba olimbisa na aksonga na sala. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, de quoi on na délivrance. Si vous avez un problème, n'hésitez pas de nous contacter, de nous appeler. Et puis, on a une émission derrière le masque. Papa Jules, mot de la fin par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa Chic, pour l'invitation. Et dans cas dans le baki, que maman, il faut aller vraiment la délivrance naïe parce que il y a des choses où ils ont contenu la bateau plus c'est ça autour na biso tozo envier yango moni maman peut envier qui le lot la se retrouver na kati makambo yo ko sacrifier bateau akoma ko bimana badinga na ebasi o ezali abomination na mission ya nzambe ceux qui za qui invité mais koke ko koma na ba étape wana te yango maman azali exemple ya bateau so bazola balandi émission na ye ba o balandi témoignage na ye. Faut à chaque fois qu'on pratique bien Bible le na Romains 12 ou 21 que ne te laisse pas vaincre par le mal mais plutôt surmonter le mal par le bien. À chaque fois toujours rencontrer le mal devant biso, il faut qu'on ça les formes au lambo et dominer le mal aux vers biso de tous à la vrai chrétien. C'est ça papa. Merci beaucoup l'homme de Dieu.
Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Ban Égypte, quand la minute est au Égypte, na 11e mois, peut-être au Kenya, Corneli, peut-être son atoma Fabien. Papa Chika qui n'a pas Fabien, mais Corneli perd la carte à Molongo. To Égypte, mais invité Bisson en Égypte. Donc, nous sommes pas mon avis, nous avons invité Bisson en Égypte. Donc, d'ici 11e mois, le 15, nous avons en Égypte. Nous avons pas mon avis. Merci à sponsor Nabiso. Vous allez combattre la biso. Après, si biso paiement na bon moyen, na pêché longo ni appelé le comos. Faut qu'à zongi te toko taba. Bye bye. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso ekufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezwamaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution eza te kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ekosa moto asimba ngai moyen na bouger eza te boyebi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azalaka na Hollande ye nde motu atindaki ngai na klinike ya misunga ekokoma na kati na klinike ya misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde nayaki okoma na misunga bango moko mpe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu mpe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joi ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimeli na bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banso nde mpona ngai amonisami kati na ngai bandeko natondi ye botondi mpe naza kokumisa ye mpe koremercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bamemingaki na hôpital ya misunga na hôpital wana esika ngai nake kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai nati kokobwaka yango velo nati kotambola nango te babeki siko na bwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya misunga na badokter ya misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa Kanga soki misunga te nde témoignage oyo nde nakoki kosala yango te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital tozali mpe na homme de veya mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovivre kaka lokola na poto na misunga santé na yo d'abord.